que moi na mo boy fallait pas voter était pour ça l'idée aya na force à travail na ya ina latino vera mbata li travail na travailler na vera mbapesi makamu ona musala yaki na lelo pas a fali yé pas fongoli sur droit chemin oh lelo tous les jeunes pour école a fali baser belé ba wangala ka baser belé je la meka secret mes amis koya na mbala moko pour pesi makamu bon secret na ngeza travail et en plus ndenge na ba ga na fali pour ba de king idol na donc tellement la banzela vient travail non ça là yango secret na nga yango malobela nga kanga motema ye kasi ba pesi nga ite système akokangela yawe réduire na nous douleur alors soso yo boy ba se pernoter nga zo linga nebe impolité to yeba mamuto ça bon te ba mamuto ça tango ye luka obino bina fila ça succès boy aboyi nani partout zo kumisa maïs fabo partout dali kote banya mama bezeka dali kote banya mama bezeka ngayo dali na ngayo dali kia bu papa fali popa de king aigle ngana zali sala na yo oya roboya yo to webine to sala na yo okipara bango te pa biso moto za deja utalala ki pongiye nazokokola mukate Familanga, comment ça la cotisation l'oreille? Familanga, comment ça la cotisation Moussumwe? On a la commission Sama, le Palangula Capella, Aboka Misso Boya Monimo, Atala Boya Moni Mbeli, à éviter ce qui a Covid, et Tony le Prince. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous me suivez, fidèle amis des Congo Suisse Télévision. Restez toujours branchés. J'espère que vous êtes de nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre site Congo Suisse Télévision. Avec moi, votre humble servante, Greta Mandung, autrement appelée la mannequin de la presse congolaise. Les loto Kiti Karae, place artiste à répéter en coulisses, Joël Ameka. Tout le monde a vraiment œuvre place à l'âme Rababiloro et Bini Sarabiso et Yembe Sarabiso vraiment kitoko tous un artiste déjà avant de commencer avec l'artiste je tiens à remercier mon boss mon apoto à Tongo maître John Lungaba bébé pelouse naturelle depuis Suisse moté ma maman Micheline un clin d'œil spécial à ma maman chérie Anita Motomba la chocolate ma copine Jérou Chaba Fossette je t'aime beaucoup mon gelonga c'est je t'aime bien balobi moi si ambiji bambo tebele sikoza na otanga kombote pourquoi pas Sarah Ilondo motema ya Ibra. Merci beaucoup comme je vous ai dit dès le début de cette émission Nazana artiste na biso Joël Ameka loto kiti vraiment place à ça la rap né en coulisses to meka pour beta li solo et surtout beaucoup plus na single na ezo umela ba fanatique na vraiment bazo zelaka. Je dis déjà bonjour artiste. Bonjour. Bonne mbote na batwala na mai. Single ko bimananga. Tous les mois, basali ba 8 ans, ba 5 ans, ba 10 ans, mais ce que nous avons 2 mois, tout comme 3 mois. Donc, kalaté, on a donc Pobilo a bien déjà sali, mamba bien tout sali na kati par rapport à travail au kutabiso en coulisses. Ouais, Jessica na s'expliquera à place na composera banze molanga. Pour ngala na bani mamba sombate. Na bani na mamba sombate. Na nenga faute ba parole ba na bango mais trop mingi na bimisana o nazali na ona kati et bimanana donc le kutabiso bon single na bamba banga na bango te donc na limite to koma décembre na pe to ebisa ba kala te ba motaliga jeune fille monda ole les passion na moi donc ce que biso to sa musalo ke so ba to yoki ba kota eloko ezo kamwisa biso oko betaka makasi boko sala succès boyeboni Moza mamanza mina musala so sala musala bien ba choka ngau dino na sali petoti azali na besoin na banda ko sala na wana zakaka ba fangu ko ba besoin tala na mission na ba répétition na biso ndenge yala bazo comprendre déjà les makambo za mais zaka musala nini tisala ke ba osimbeli biso mo lititi te pona ko yana yo mbala moko ka bo bandi déjà ko ningisa osimbeli biso mo eloko te ko za ngo logique elona simi makasi ya musala na nanza tellement na ligne mo trop don on a temps ya reporter faut mener travail nzamba zana ngado ya ngomoni elona simi ga yango ah c'est bon ko kosela nzambe makambo sambela na église ni ngai asambela na pale na pale na eba na nga réponse frizala na ngo ya bien te bon
eza ango tina te tolanda oui na pale ndenge ni baninga bakena vraiment kokumba melanza komba kobumba melanza mais faut kumba meleka na église ebele akoti pe église ya demi ba fini ayebe ba bengani locataire toi salibe mwana mabe mauta et dimanche l'église ezaka te faut qu'il me place ba tomini na ko fanda pe si osambeli nzambe ayo kala ana kati na biso leo zo pema nzambe so le bitete sambela nzambe dans l'église. Je la mec à secret nos amis koya no mbala moko pour pesi makamba. Bon secret na ngeza travail et en plus ndenge na ba arriver na fali pour ba de king idol na donc tellement na la banzela vina travail no sala yango secret na nga yango oyo ko sala ki mambe ezala ko mama mbutu lelo kuna bo yo tuninga secret mais kala te ba tuna ba secret ba ndenge bele ko makambo zo na ndenge vitesse tara na shiba ngotala mai tala ke bana teba oba olama nteba ba weye bana ta musimelo elingelo ba tala mai tala ba di boyo zane kolomo fufuko chama ya didi vraiment so la minte ba fotsa kozi ezaba to pe ba senga na bango pe kota sombi ti ba tele mo pousser afrika na minui uto ba ida ba pele o senga bana batu bakangi ba pale na musique donc père na kutu na musique un système à flatterie toni te flatterie te pour na école na so yo ke mbele na banzelo comprendre que na zana kati école bana kati école na kati école na yene professeur na bande kona biso na no bayo kayo ba ba na ba parler ope batinda ki biso to yo luka en coulisses to yo rana biloro ya aigle biloro aigle de king Fali popa de king aigle ngana zali sala na yo oya koboya yo to ebinenge to sala na yo okipaka bango te po biso moto za deja alienga nzoto amelinga makila azokisinga motema atikinga pamba sans amour alienga nzoto amelinga makila azokisinga motema atikinga pamba sans amour eza baje na ye Théophile Mulumba orendre-moi la moto malheureuse nani alinganga Théophile Mulumba moi la moto a perdre confiance mawa na ngai lelo yoyo komi oboma ngai Théophile Mulumba zonga ndako Théophile Mulumba moi la moto a perdre confiance mawa na ngai lelo yoyo komi oboma ngai Théophile Mulumba zonga ndako pardon balobilanga ngakanga motema ye kasi bapesi ngai te système akokangela yawe réduire nanu douleur alors ekomata lokola pikiri ya moustike soki apike na ta mokie esili nango atako malaria kinini eza nango ya bolingo zolizia nini ya l'amour osala nini la vie langa nakanga motema ti mais pourquoi ozosalanga mabe yo latisanga Julien Babale ya pirate akaya lisasi ya déception na bika te ebembelanga gloire nani ba mahalelanga bonheur nani jebushaye motema ya moto litanga maite boloko ngai naza ote sorti okula beton Théophile The King oyo mobali kitoko soki alingi nosinyoso batali The King soki alingi bayokonoso batala. Merci beaucoup, Joël Ameka. Jerusha Bafosette, ma copine Akati, moi c'est Chokoti Nakati. Un clin d'œil spécial à toi. Joël Ameka, félicitations à Mungongo Kitoko ya Fali. Si on a lobby, hein? Est-ce que vous avez besoin de moi, mon oiseau chrétien Fali Makasi?
nga na bombaka te nga naza na mpona koloba bavérité non sibi les jeunes leaders. Aza leader un jeune talent ana move na ye ana bamusicien na ye koboya ye te soki ota concert na ye orchestre nsima ezobeta na bamikro bamisie batemba bazonsaka yo ndo oyeba il est un journaliste communiqué sokoyeba donc oboya fali wana eza erreur aza impoli ya baimpoli mposo na bien impoli ya baimpoli taka na bapretre oyo asalaka misiki te mais asalaka na bureau azondima mwana wana fali azodefendre mboka na biso na misiki so yo mwana moko boye fali bavote ete po azala lider aya na force ya travail na ye aye na latino verambo atali travail na ye atravaille na ye verambo apesi ye makambo mpona mosala yaki nango lelo mpe aza fali ye mpe afongoli sur droit chemin oyo lelo tous les jeunes po ekole afali baza ebele bawangalaka baza ebele bango bayebi na bapale bayokaka ye donc ntango alobaka aza professeur ye mo ayebaka mpona siko mwana moko boye oyo tanga wana yo akomi ata te ntango nazobana na lisala aigle siko ye akomi na ata na lisala te poko ye mongana wayemba ye wayemba il faut abinisa bana mikili kwa baravi bamanase bagédéon babiloko ayokaka na moto soki akotisi bokilo soki ekoti tro ememala donc ambiance moko mais bolingo mpena ofandi na bebe love ebeba ezonga sefali pupa bamisie ebele mpe baza na kongo bayembaka mpe bolingo oka bamaese fabre oyo batravaillaka donc ntango azoloba sefali pupa mpo ozoloba nanga mwana wana azomake donc eza erreur grave aza impoli donc so totali bien yo ozolanda beaucoup plus fali pupa donc bamusicien mosusu mpe so bachrétien bango kota to ezaka ozoluka eloko moko boye pa so bachrétien nani bamisien baza ebele lokola bapapa herve fer egola so bachrétien nani bachrétien nalobi bano bazoya apart nde baochrétien elira imago bachrétien su papa herve osepela nango tena osepela nango bete félicitations nakanisa yaka andire intérêt moko boye bakolo basali mosala oyo mokili eyebi ezondima yo ye nsima ndima bango mpo olanda chemin okozwa mpe eloko no oyoki ozwi nzela soso oyo boyi baosepela nango te nga nazolinga nde baimpoli te toyeba mamoto osala ntango oyeluka obima bina fila osala succès aboyi nani partout azokomisa maestro fabre partout aboyi nani naopela tia oyo bato bayoka eti koboyi eza mabe bible kuta elobi yango ingratitude ete condamnable soso bakondamne na mamabo maple. Merci beaucoup. Oyebi liwa oyo epesi passe vraiment na RDC puis na loba na mitema ya bakongolais mobimba liwa ya mama na biso mama ami wana pena bona yebi te na kobenge kokolo nalongola ta chapeau talaka ka verambo mes condoléances ve nayebi ke tantôt pe to po kotaka otala peti na yo mes condoléances ve wana koko na ngala musique ponga na mwana fali pupa talaka mama soutenir musique ya koko na biso rambo lelo te azala na mwana na makambo mama botaye akufi donc ezaka nzela biso nyonso nzambe kazwa lokumu mpo mama akomaki mpe na baage oyo mpe esengelaki akoma mpe lisusu nzambe kaka ye moko yebi ndenge azwaka bato mpo apesaka zwaka ve bacourage kaka oyo koko na yo joel ameka depuis pas akufi tomona baartiste musicien baokenda kobeta tour bazolalaka mpe eja depuis mare atie motu na se ozokenda bon te nazalaki na studio ata tour amoi te nazalaki na studio mpo na okende na okende wana pena oblige ta kaka na obenga ye koko moto abimiseli nga pere nanga lokwa afali mpo bao lelo na latino soki batali baotala dekini donc na okende ezali kaka studio mpo yo mo ozoloba bato baozela te moi apprécie wana mpe ya studio tozotravaille cela bajourne totiaki batemps yango nde eboma mwana nanga mais nakobeta tour na okoma naza nanga na posa te bato bayebaka ke mpo nayaki me nakoya mpona mpokabolama na koko na ngai kokabola mawa na koko na oyo esalaki elenge mpe makasi me na minute oyo bafano batindi biso tokita vraiment na lie ya répétition na place ya coulisse esika tomoni vraiment bamusika na baguitariste bato ebelebele baza wana yebisa biso na single oyo bombeli biso nini mpe kobimaka parce que tozokende vraiment na suka ya émission na biso bon single na biso napesi na date te mais na 11e mois kaka okoma décembre te topesaka yango date baozwa yango donc bachan bien ezali nayembeli toni le prince nayembeli laurent mosumu dali kiabu papa social aza na générique na biso mpe ezali générique ezali bakoyoka par rapport à jeune ezalaka ndeti bachan mosu nayembeli dali kiabu papa social
Dali Dali nanga kiadu mama gotika ngate mosika Dali Dali na polo yo la vilanga kiabu yo yangai la benga ya papa sociale o Dali la paix sociale la bolingo amour yo yangai Dali nanga Dali Dali gotika te Maria mama bezela Dali gotika te banya mama bazela ngayo Dali ngayo Dali kiabu papa olobaki nanga je t'aime nalobelaki yo pe je t'aime Dali opesaki nga motema napesaki pe motema ekomi tunanga yokomosala mabe Dali ekomi tunanga likelema okati nga bonimi Dali oyo yanga Dalu papa social Dali wapi bachesa ye o Dali Dali nanga Dali papa social zongisa bolingo nanga na yo ndenge ezalaki Dali bayuma bakomoseka bakomotala mesa nanga ola batala oyo bango bakomotala yanga ye yango naleli Dali elala te nokeko koma ngai elala te Dali nokeko koma ngai elala te Dali nokeko koma ngai elala te Dali nokeko koma ngai moto alambi biloko yo maboko neza na problème elala te Dali nokeko koma ngai. Ah oui, merci. Non, tu as dit que Joël a mis quand tu as commis dans la souka, Joël a mis au pesa programme il y a groupe naie, puis il y a pesa bambote na batu balingaraye, aye mbeli bino pendant parce que vous en a posa naie. Quant à moi, je vous dis bisous, bye bye, on se retrouve à la prochaine. Elala te Dali, le gars koma ngai, elala te papa, papa social, elala te Dali, le gars koma ngai, elala te kiabu. Papa sociale na ngai Dalila lingaka biloko balambi naliakaka lelo yo Dalila lingaka biloko balambi naliakaka lelo yo ata babombi na congélateur eza kaka ya lobi ata babombi eza kaka ya lobi ata bachauffe Dali nakoyoka santima te elala te Dali nokeko koma ngai elala te kiabu nakeko koma bulala ni elala te Dali Laurent Musungwa Makam Laurent Musungwa mokonzi yoti Tony le prince loto te Laurent ye alinge koma réalité loto te mama ye nalinge koma réalité loto te kifata nalinge koma réalité utalalolaki pongi ye nazokokola mokate famille nanga bakomasalelanga cotisation Laurent famille nanga bakomasalelanga cotisation Musungu babulali wa ngaye a Laurent babulali wa Musungu loto te mama ye koma réalité loto te alinge koma réalité utalalaki pongi ye nazokokola mokate a Laurent Musungu oyo ya ngai anga bebe Musungu oyo ya ngai Laurent kotikanga te na mpasi ye Musungu nakoma mwana mawa kolelaka nde na ndoto susi ekoma koniokolanga kaka nde na ndoto apimelinga bolingo ya momoto apesinga na ndoto Tony le prince yebisa Laurent Musungu apesanga ta bolingo nzoto mpona alembi kolala fami na ngai ezo esengo nalamuka tala bongi susi ekoma koniokolanga obela bongi Laurent koniokola moto olingi boye mpo nini ye santima opesaki nga Musungu ekomi ya ndoto yokata mwa mawa ye a Laurent Musungu yokata mwa mawa ya kolela na ngai oyo
L'autre de l'oreille. Tony le prince, ma lettre magique. Na bomba trop, le la lobby vérité. Yabo kabonenga na yo le prince, ma beauté pas na yo. Yabo Tony okolanga la villa quartier ba pesa yo raison, Tony ye. Na bomba pe ya mingi le la lobby na nga vérité ye. Na bona kufa lokola Hitler akufa na likambo na ntima, ngo Tony ye. Nga le prince. Yamatolo baki ozapema na ngoko kende se mokolo na kokufa lupo lelo otiki nga viva vraiment na zotala ye bobe nzatu papa na bebe Jose angala leli ye abisu ya ingénieur angala plere wowo bobe nzatu ingénieur oza wapi DJ Balaki boebisa Tony azongela nga yoyo motema nde pasi bachesa ye angala kome sama lokola ngulula kapela ye abwaka miso boya moni moye atala boya moni mbeli ye ayebite soki ya kofi Tony le prince ayebite soki ya kofi Tony na ngayo ayebite soki ya kofi Tony yango nalingi ozala ye zalanga Tony yeye zalanga nga le prince malete magique zalanga bébé zalanga tutsi la matema nanga yoyo joele bazala posa kotunga nga na miziki yeyo nazalanga jeune abimi lelo yo na mboka Kongo bo miziki eza na suka te eza na suka te yeyo bapreta Kongo kombalanga yeyo kombalanga jeune ameka ye mwana bato mamilenge mana papa Pascal ameka ye papa la ravi ye papa ye wapi ye Jerusha bafosete oyo alingi esunga nga na miziki kozwa limero na ngai yoyo plus 243 090 32 14 881 kozwa ngai yoyo nabandeli lisusu mpona limero plus 243 ngai lolate 32 14 zwanga na suka ye serora zwanga na suka 881 090 32 14 881 aussi Joël ameka ye mwana mamilengema ye orchestre bala 12 yango yo aeme miziki ye susila matema ye Tony le prince utatikaki oyo bati matema ekoma kopela moto ya papie ya papie nasukila ngai awa mwana fali